Voilà, en vérité, la présence de la MONUSCO nous dérange et ils sont là. Oui, effectivement, tant que Félix est encore au pouvoir, il faut s'attendre à tout ça. Alors, mes chers amis, ils ne vont pas partir. Tant qu'il y a seulement que le pouvoir est encore entre leurs mains, ils s'arrangent. Et que mandat, il y a 6 cas pour nuire le Congo. Effectivement, c'est comme ça, vous le savez depuis longtemps. Nzambe ya mpungu tulendo matondo epai na yo tata ya solo ete bakoko na biso babelelaki yo nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu ya milele nzambi gaungu kalunga ngayo ayo papa le grand sacrificateur oyo tokobundela te bapoche na biso mabungu na biso ma tokobundelaka mabele oyo opesaki kimbangu mabele opesaki mama kipa vita ndona mabele opesaki bankoko na biso bakoko batikelaki biso tokobundela yango nkembo ezala na oyo nyonso ala kati na idéologie wana na kati ya motu na ye po ete atransmettre yango mpepa ya bana na ye mwana na ngai yebaka ke mabele babundelaka yango babundelaka mbongo te babundelaka basi te babundelaka babien te babundelaka mabele okozala nyonso me na ntango yo ozangi mabele ntango yo ozangi mabele okomi nomade eba nomade baba nani lokola batuti les Tutsis sont des grands nomades, ils n'ont pas de terre. Et voilà, c'est pour cela qu'ils cherchent à mettre des ordres partout. Vous vous imaginez, bakeno kote tina katikati na minemwe, babite mabelo ya biso. Oh, comment ça? Bon, utaki wa kobokota wapi? Pote bo se retrouver wana na katikati. Et pas ya mboka ya batu. Olia bino le kamote, tozela. Ozela batata bokomona oyo yela bango. Bako regrete po esi bakote esika mabele ya kimbangu mabele ya mama kipa vita ndona mabele ya oyo babeleka Kongo Dantotila Kongo Dantotila tosalaka maseki te bapapa ba mama toyakana mpona kosakana te toyakoloba la vérité matondo ya solo esengo mingi ya komona mama na biso Fatuma Banza aza wana attentive moto liboso matondo epana mama Fatuma Banza matondo epana papa na biso Willy Kayenga to moni ya solo batu ba oto komona ya openda bazalaka basielaka pote ba l'important mais mama apesi biso lokumu mingi ke mama Fatuma Banza moto liboso akozela to moni mama Rosa Michel azali wana matondo epai na yo mama Rose Gam matondo papa na biso Antoine Longa matondo koko wokecho amo matondo mama na biso nono seko na mesala ko bengai mama nono seko. Voilà matondo za mapambo la bino nyonso to mosanete mama na biso Marie na papa na biso Willy na katina Dallas za mapambo la bino bande ko nyonso mama Françoise Ngaka ya solo mama na ngai to moni fleur na yo nzaba komisa mama na ngai Françoise Ngaka boza ibelite. Voilà matondo epai na bino nyonso bande ko to koti na katina mozindo ya actualité na biso ya kotala kia solo oyo nyonso ekoleka na mbele pour le Congo esengeli ngai na yo ndenge na tikolo bane bandele awa to laksaka bana na biso genre na série laksaka mwana lobelaka mwana mama Fatuma Banza lobelaka mwana mama Rose lobelaka bana ke mwana na ngai mapele babundela ko bundela loko musute ona na mbongo mingi nazala riche
mais na tango zagi mabele ata ba richesse na yo okoluka esika moko tia yango soki oza nango ebele okomona ke richesse oza na mbongo ebele mais ozangi mabele papa mama mokili koseka yo c'est millionnaire maintenant azotelingana na babagage na ye okotia yango wapi okende kobomba yango wapi epai ya nani moto abiso non chez moi je donne seulement 10 jours 10 jours de bruit, toi cherche comment c'est de prier. Beaucoup moins ndenge ko yela batuti. Beaucoup moins mokili ndenge zo baloka. Toi fils de poko wana te ba bela ki air du poisson, wana poko wa bela air du verso, l'air du verso. L'air du verso monta ko kosa moto azate beaucoup moins oyo ko yela kati ya bele ko Congo ke mingi ba kolela ba comprendre ba baza ko sala. Lele ko bala ko sala ba retour. Papa mama beaucoup mona ndenge nini bandeko na bandeko toko tuti bako regretter qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Ils ont perdu beaucoup de temps en croyant que bako réussir kuna bango bako salaka avec les occidentaux. Mais je vous assure bako réussir. Ce que ba réussir, il fallait ba réussir na Ukraine. Na tango ba échouer na Ukraine, croyez-moi, bako réussir et bon dimela kangai bana mama Congo. Bako réussir de l'autre côté. Bako réussir rien. Bientôt, les républicains, Donald Trump a récupéré le pouvoir. Bon, moi, à cause de ça, vous mettez la carte na rapidité, à cause de cette histoire qui va se passer dans la carte dans les États-Unis d'Amérique. Ok, les républicains, les mafia, démocrate, contre la carte de la mafia, il y a un trouble la carte de la monde, le roi américain va aller mal vu de partout à cause de cette histoire-là. Et alors, alors, tout le monde a un problème sérieux dans le colo, et c'est-à-dire qu'il y a abandonné, Zelensky a abandonné pour l'instant. Zelensky, maillé de Syrie, il était trop sûr de lui que Américain va aider, va arriver à aider à ça là, boulot à la main, à monitorer comme la sucralité. Alors tout ce qu'on t'a donné, beaucoup d'argent qu'on t'a donné, et voilà, Américain va même pas bon, on a français, va cosa, va africain pour leur cosa mbongo, tout ce qui est là, mbongo, va tirer ma boule, va on a un et tant on a ici le cas, et qu'on s'est répété de société pour aider tant il y a des gens qui on a et qu'on zalaka et qu'on simba te na kati na mabele ye Kolo Congo. Alors bande komba na mama Congo ya surete na kati na Kolo Congo mingi bako lukaka ba transport na koyeba Chilombo aleki wapi. Chilombo aleki wapi bana mama Congo bako lukaka ye toki kuna ke ye mingi pe oya ye babandi kolela ka penza kolela ba bitete bali ba ye ba président na bango aza wapi sugi aza président na bango so aza nani ngana ye bitime ngana ye bike aza na niveau nando ya ki président te toka na moko wezo besala ko na kabisa vo voyager ya malo wezo Voilà, bandeko, courage, voilà, tika to seka dans le boké.
votre pigeon voyageur, toi, quand il batté, mon soir lobby, oui, parti wana azali na kati na hôpital, bake ko chaye pisker pour te motema et a ko beta mbango mbango po yebike ba congolais ba ko pardonner yete na makamoti ko signer na kati na Kigali. Et voilà effectivement dossier de Kigali et faire bouger mokili mobimba bato ba ko comprendre ta ko yeba mais o ya za bolole ya ndenge nini. Bolole ya ndenge nini oyo na to mona te na mokili mais alobi aza président ya Congo bate bele ba ko seka biso ba ko chola ka biso à gauche à droite ya ko kama keme mutango bokanisa aza président na bino. Ah mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Alors et ça les sonne ça la passe mingi na mokili partout bato tout ba se moquer de nous qui est solo to mérita ki président le Coroté. Et là, on est le Sarake, Nzokate et Sareka Kalikambo, ya batuti bazaki na plate, ba comme ça, biso, ne sika to comme que on est bomba la biso. Au moins, il y a bino, bolole, yé moko pe bolole, ou bien le bakete, ba sekanga sur la scène mabé, tika dans la fin de départ, te, à côté de la bousoba, qu'on détourne mbongo, moyibi et paille, qu'on yiba, nako yiba. Alors, et salir encore, et comme si encore, mon de tout. Kuna ba sacrifice ko boma kuna ko boma na ba congolais a donc se comploter na ba nguna ya kantseke ko bomba Félix selon lui a kantseke non ça va na ko salaka moto moka ko yeba kate e ba non ba congolais ko na zala ba fana kuti nga oyo ya il épaisse oyo na mvuta bango na lesa bango kaka o bazala kate na base il épaisse ba bango ni fanda kanga mamoni ki après que c'est le trouver seul. Félix commence à comprendre que la simanaye ba fanatique ba le souffleté. Après de comprendre la mot en remarquant même biso moko na raison que bon ba na ko finga biso bon ba na ko loba mingi ba disparaître. Donc tout le qu'est-ce qui ne va pas donc ba monique vraiment on avait mais bah genre son il peut pas couper sa raison na musa batu que non ah papa ça là merci bozaki na raison chéri to yebaki tala to landi ngaka chemise kaka moko nzuruki ngaka na landi 5 ans quand c'est que na une année 2 ans na ko sala quelque chose mais tala to ça le côté mes chers amis croyez-moi tous ces fanakui tous ces fanatoufi oyo ya il est pèse ma vie ba combattant de nous wana ba jouer na bo ba zaki na poto ide personne nini ba koi ba kota mai to ba ko loba ba yo ba ndeko bola na moto yote a ko sala bino rien biso ba ko na ben site ko finga biso ino poko mona pouvoir na biso ba ya société. Oui, Denise, ce qui est ce qui France, ce qui flamand, ce qui n'a pas le battre, pouvoir la biso, il va se souter. Comme ça, pouvoir la biso, beaucoup mona n'est pas ça, bino, to diata bino. Hey, tombo mon, ba tout tu vas causer qui bino, ba tout tu ne vas pas diata bino. Pouvoir la bino, bosu qui va se commis ouvertement que non pouvoir les gens qui bisoté, pouvoir les gens qui va tout. Nzoka ba sacrifice ya pamba bosali ba sacrifice ya pamba malédiction et ça va aller tina 5e génération na bino nyonso croyez-moi tina 4e 5e génération na bino na ba famille na bino ba ko futa de tambolo bandeko yo Félix abomisi kobanda na malibota na bino kobanda na famille na ye moko biologique on a liquidé, on a sacrifié. Et bakila wana école là, bino na bo soutenaki boko mona bolia ki amote. Bolia ki bongo na te boko yeba eloko yela bino. Voilà ma combat dans ce Congo. Alors c'est ça la situation que nous vivons dans ce Congo. Biso to mesana pe na tango to yaka wana bosona nous. To kota na mosino meto yaka na ba sujet o e permetaka ke ngana yo to lukana ko yeba bo biso. Parce qu'il y a la base. Ce qu'ils ont la bisoté, ce qu'ils ont aux années, il y a un monde qui est pelé, côté na carte la bobung. Bande qu'on a biso pelé, comme le Luka Kambo à gauche à droite, pour éviter la banane.
balanda bilanda landa et bilanda landa balanda lelo mingi babali ko comprendre mingi va comprendre là nteke dossier na bango et à mobulu pour te ko souki la bango marché que Jésus n'a pas existé, mais que ce qu'il est, l'idée qu'il est, ce qu'il représente est beaucoup plus important et incarné que n'importe quel existant. C'est un peu ça. Alors disons qu'il n'a pas historiquement existé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est appelé Jésus, dont le père était Joseph, la mère Marie, avec des frères et sœurs, etc. Enfin, ça n'a pas eu lieu, je dirais. Attendez, Michel, vous savez que vous êtes à l'encontre de dizaines de millions de milliards de croyants en disant ça. Non, je suis au contraire en phase avec des millions de gens sur la planète, ou des milliards de gens sur la planète. C'est-à-dire que, effectivement, une thèse que n'acceptent pas beaucoup de gens, y compris qui croient à l'existence d'un Jésus historique, mais sur le restant de la planète, les musulmans ne croient rien de tout ça, les hindouistes ne croient rien de tout ça, les shintoïstes ne croient rien de tout ça, les animistes ne croient rien. Je parle des chrétiens, là, je parlais des chrétiens. Quand on a des coups choquants. Oui, alors les chrétiens estiment effectivement qu'il y a eu un homme qui un jour est arrivé et qui a eu un père, une mère, etc. Et puis qu'il a été surtout envoyé par Dieu, qu'il est le fils de l'homme, le fils de Dieu en même temps. Évidemment, je ne crois à rien de tout ça. En revanche, je pense que la clé que je donne, c'est une clé qu'on appelle mythiste. Je ne suis pas l'inventeur non plus de cette thèse-là. Elle existe chez Bruno Bauer en Allemagne, et puis ensuite on la retrouve au 19e siècle, puis avec des théologiens qui sont des gens comme Paul Micouchou ou Prosper Alfaric dont on ne parle pas, évidemment, qu'on n'édite pas ou qu'on ne réédite pas, sauf quelques petits éditeurs courageux, mais cette idée qui n'a jamais existé historiquement, je veux dire que c'est une idée qui existe aussi pour l'islam, mais pas tuer. C'est une idée que j'ai dans un coin de la tête depuis bien longtemps. Mon vieux maître, Père Famille, m'a dit un jour, vous écrivez une biographie de Jésus. Je pense qu'il n'imaginait pas que j'écrive un genre de biographie, mais j'ai effectivement écrit la biographie d'une idée. Parce que la chose est très simple. C'est que les Juifs disent dans la Torah, dans la sur nous, ce que les chrétiens appellent le Pentateuque, c'est dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ils nous disent qu'un prophète viendra, un Messie viendra, il fera ceci, il fera cela, il dira ceci, il dira cela, et puis évidemment ça changera le monde. Et certains Juifs disent non, c'est plus la peine de l'attendre, il est venu, et d'ailleurs il a fait ceci, il a fait cela, etc. Mais toujours avec un œil sur le rétroviseur. Ces gens-là, c'est-à-dire Saint Paul, qui s'appelle Samuel avant sa conversion, nous disent il est arrivé dans tel endroit, avec un père qui s'appelait Joseph, Marie, etc. Enfin, d'autres histoires que l'on connaît, mais tout ce qui caractérise Jésus se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, un seul exemple. Et quand Jésus repose sur la croix, les dernières paroles de Jésus sur la croix, du Christ sur la croix, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lama sabachthani, oui, tout à fait. En araméen. Et donc, cette phrase, elle se trouve explicitement dans l'un des psaumes, psaume 20, 1000 ans avant que Jésus n'existe. Moi, je veux qu'on m'explique. C'est-à-dire qu'au moment où il est en train de mourir, Jésus, il a une bonne mémoire, il est en train de nous réciter quelque chose qu'il a appris. Non, c'est dans 15 ans. Il écrit juste les évangiles de Michel des Romans, s'il avait creusé de la même manière. Voilà, mes chers amis, tu as poété, tu n'as pas continué pour ça. Tolingi te peut être 8 siècles, où il y a domination, où il y a comme ça d'esclaves. Pendant ces 8 siècles, on a peu qu'on dit, on sauté, peu qu'on dit, il y a pas dans le bus, on va continuer dans le te souffrir, mais quand on a besoin de souffrir dans le milieu, pour l'Occidentaux, on va barbare, on va y aller à Kibusha, on va y aller le Kouta, on va y aller quelque bout quand même, sur le banco qu'on a besoin, on va se laquer dans la pyro, na kati na Égypte bake kobuka nyonso na Napoléon mpona kobungisa biso na badonné e bango bato bakomi nyonso na balivre na bango e balivre wana lelo tokomi kolanda tokomi koloba te eza ya solo parce que alobaki yango aye moto asilaki ezalaki kope biso motu me ntango na nzambe ekoki mwana na nzambe oyo aza na kati na biso nzambe oyo aza so azalaka na bango te bayebaki ete batikali kote bana mama Kongo bato oyo nyonso batikala te balobela bango kaka non bato oyo aza bakola bayebi nzambe bayebi Yesu Masiya bayebi nini alors bango mpo bazala avantage na bango bacreye baboti bakombo Jésus Christ bango batika baloba Jésus Christ fils de Lucifer donc tu n'as pas que battre belé
bah lui bazon loba nga pasteur nga Jésus-Christ. Donc avant de voir comment Jésus-Christ avant ça va bé avant bangaté pour tailler que Jésus-Christ fils de Lucifer a ko permettre yé à nos kolabaninga a ko permettre yé à tout pour lui rien pour les autres parce que ce que là qui Jésus-Christ wala ce que là qui y a solo mwana na nzambe ako permettre te ba pasteur basakana na ye ba kokosaka ba détruire monde lelo ce qui est koufi ce qui est surtout Congo et ça suite ya bato wana ba lobi ba chrétien ba ye na kata bele Congo ba de autant to ba biloko to luka to ye ba la vérité to bimi sa vérité na tango ya verso bango ba suki to la na bango te iyo waza ko lo ba to la na bango no suki biso to ye ba ke bobiso oya biso barasine na biso bakoko na biso babelaki nzambe ndenge nini bazalaki na nzambe nini babelaki nani alors soko bani kosadapte te nga nalingi kaka Jésus Christ oyo ya papa alobaki papa alobi te Jésus Christ na biso alobaki fo tozala bapede Jésus Christ na biso alobaki fo tozala tolandaka bana mike wana bilimo boye bapedo tozala bapedo Jésus Christ na bango alobi te foto sala bokoko na bango wana na Jésus na bango wana asalaki yango babangaka te kosala mabe mokili ekoti mabe koboma koarrache bato biso mabele na bango badémocrate bavrai bachrétien baoccidentaux bavrai bachrétien me botala mabe basala na voilà mes chers amis ete ya biso nyonso azali koyoka aluka yeba po ete ayeba wapi tozali kokende voilà bandeko barimere oyo eyaki tout autour ya Félix Antoine Tshilombo tolobeli yango ki ya solo mingi tokozwa avec réserve moins to croire makambo ya Tshilombo eza te mais baarticle ebimi sur ça que Tshilombo est hospitalisé batie ye pisker po ete sa makila mingi na kata mota po ete motema tondima ya lukuta parce que Tshilombo ndenge aza wana aluka ndenge ya kozongela Congo ndenge na kokosa ba Congolais que oui ba Congolais ba adisina ba Congolais na momoyo selon ba renseignement Tshilombo azali na wapi na kati na mboka Espagne akopetaka ba nage kuna akoliaka mbongo ba Congolais avec ba makango ya nyonso mokili bakekuta na ba rendez-vous kuna. Voilà la situation oyo eza koleka wana na kati na mapele Congo. Mais alors, sur ce, il y a beaucoup plus pour être, il y a sur le militant comme on a appelé Congo, et Sengeli, et Zalate pour être, Biso Moro, tout ça, il y a tout ça, Mabé, Nzamba, l'ingité, tout ça, Mabé, voilà. Mais, Mokili, et ça, tout ça, tout ça, Mabé, égoïsme. Égoïsme, il y a un total, à l'image. Félix Tshilombo, na UDPS, là parlementaire. Voilà les comportements. Voilà les comportements des politiciens congolais. Tout pour eux, rien pour les autres. Voilà. Comment le comportement des politiciens congolais va détruire Mboka, Jean-Pierre Bemba de l'Union soyée. Félix a dit l'Union soyée, pas pour les autres. 33 000, allez, parlementaires, ils ont 33 000. Les autres, on s'en fout de vous. Voilà. Commission LIA. Voilà Nicolas Kazadi. LIA nyonso. Mais sous ce qu'on peut faire, le voter. Voilà le comportement de ma CAC. Oh, bah, pouvoir. Voilà le comportement de ma CAC. Ah bon, on a un gars qui a tout dit nyonso pour naïe. Bien nous sommes beaucoup franzala. Qu'on va lever battre dans Zambé. Qu'on va tchaka ba quoi les longues. Tu vas bénir yo na commandant Lucifer. Lucifer a sa musala naïe.
Nyokola batu nyonso, nyokola bango, maya komela bazala nango te, nyonso na be bazala nango, bango bazala posa ko vivre te. Bona bango esengi ke bango ba vivre biso na ba mama na biso ba ndeko na biso nyonso to ana droit ya vie te pote vie ezali bien kaka pona bango pona batu mosusu vie ezala te. Alors botala régie des eaux eloko nini eza koleka na régie des eaux. Comment les humanistes ont envahi notre captage. Donc il n'y a pas moyen que le captage puisse fonctionner pour que la régie des eaux puisse desservir la population de la ville de Kinshasa. Donc il y a tellement des immondices et nos techniciens sont obligés d'arrêter Voilà. Oh, wana parti bolanda. Ton titre sur le nyonso bolanda. Tala et le on est le Congo. Pays les a dirigés. L'Allemagne de l'Afrique. Voici l'Allemagne de l'Afrique de Félix Tshilombo. Voilà Mboka Masoma, Mboka Bisengi, Mboka Bisengi, Mboka Masoma. Voilà. Pour moi, le niveau de tout ça, bon, on va s'assembler là. Bon, que Batouana, oh, Bazawana, oui, bah, pasteur Bazingi Bango, Basali Nzambe Bazingi Bango, pouvoir Nzambe, Nzamba Pesti Bango, va diriger Mboka comme ça. Cinquième président Nzambe Altindaki, Yewana Boye, l'Allemagne de l'Afrique Boye, Sukotoba, Torondima Bango, na Wapi. Institution ni déjà ko salama ya malamu oyo na kati ekolo Congo tondima bango ya solo ba ndekoza ya pasi bango pour l'instant bango ba nini facilité bango ba nini facilité c'est quoi là il se prépare l'actualité du jour voilà le gouvernement congolais se prépare à distraire les Congolais la commémoration du 50e anniversaire du combat de Mohamed Ali contre Georges Foreman. Tshilombo, qu'est-ce qu'il va pas dans la tête? Le pays est en guerre, le pays était en guerre, au lieu de il y a jeu en francophonie. Le pays est en guerre. Tout le monde va conséquence de ce lequel on peut mettre Zinga ya stade, oh il y a Tata Raphaël. Poubelle incroyable, incroyable, dans le stade de martyr, poubelle, salité incroyable. Tala, c'est que c'est pas son Congo. Le pays est ces gens, bah, le régime des eaux, bah, tout va foutre à bonnet, il y a le régime des eaux, maï, paye. Maï, tu dois payer, même au juste 3 mois, 6 mois, vous maïté, on va foutre à facture. Et c'est de même. Même coup de ballon, on a un câble, on a un tchanini, on fout à faire. Pays. Bon, le pays est dirigé à la banane. Ce sont des barbares, des voyous, des frappeurs, des miyibi. Miyibi na miyibi. Regarde-moi ça. T'as la mort qui n'est pas. Pays na monde, bon, on a ma camouille à boy. La régie de zone, nulle part. Et voilà, bah, on s'est préparé à dégainer le sous. Oh, il va quitter, il faut préparer ce qu'on dit. Il va encore bon à l'État. Voilà, va se préparer, va commémorer 50e anniversaire, il y a combat, il y a Mohamed Ali et Georges Foreman. Vous êtes malades, vous. Bande de frappés, de voleurs,
des idiots. Le pays est en guerre. Les gens meurent de faim, sans électricité, sans eau potable. Baroute Zate, Bilo Latino, to commémorer le combat à Mohamed Ali. De l'autre côté, ministre des Sports. Non, il y a le but face à la journée Moko, il y a sport en mémoire de qui? De maman. Et le Tchétchit Sekedi. Oui, c'est-à-dire, papa, a sali minga, bundi minga na kati na bele. Il faut que tu aies journée spécialement pour la maman Maït, pour organiser le football de ma maman, pour être quelques distractions, sont les inutiles, sont les fonctionnaires, payer, et voilà, le date, date, oui, date, tout le sous-sol de combat, Kabulo, Mwana Kabulo, aïe par le gars distrait le bateau. Pour la mémoire de Tshisekedi et à l'organiser football là-bas. Quelques distractions. Et l'autre malonga est zaté. Et Moka est zaké dans la distraction yaboy. Et si les nantais va les contrôler les bilans. Voilà, image de sous. La dette publique vient de franchir la barre $10 milliards en 5 ans. DGDP, la Direction Générale de la Dette Publique, DGDP, a dans une information publiée par la radio Okapi ce lundi 8 avril 2024, révélé que la dette publique de la République démocratique du Congo vient de franchir la barre de $10 milliards américains en seulement 5 ans. Cependant, cette dette publique était réduite en 2010 de 14 à 3 milliards de dollars et maintenue à 3 milliards jusqu'en 2019. L'arrivée du régime de Félix Tshisekedi. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, cette dette a connu une augmentation de 7 milliards entre 2019 et 2024, selon les prévisions publiées par la DGDP. D'ici les 5 années prochaines, la dette publique de la RDC risque de dépasser les $15 milliards américains, une situation qui défraie la chronique au sein de l'opposition et la société civile qui dénonce cette mégestion et dépenses inutiles avec la création des institutions et structures budgétivores. Certains ont même suggéré la suppression de certaines institutions et ministères qui coûtent très cher à la République. Comment ils vont voler? Il faut trouver comment l'argent va passer au directeur PDG, directeur général, Nani, Anthony Tshisekedi. Ah bon? Oh, Ram, va créer Ram. Nani, directeur Kuna, Anthony Tshisekedi. Quelqu'un qui n'a même pas un certificat de l'école primaire. Anthony Tshisekedi, PDG. Mais quand on sait ça, bien moi comme on a quelqu'un d'autre sur le théâtre. Beaucoup moins que Félix on passe à la théâtre, mais pas dans la blisson de la fouta. Les boulots bas au tout là. Au moins à l'époque il y a l'île de Mobote. À l'époque il y a beaucoup liana. Bouliana qui était, tu as connu Bouliana non? Et ça va dire l'époque bah mal les autres salama. Bidon a dit tu as remettre le bison, tu as photo de robina bison tu as la bison ma comme tu as mon boulot tu as bien un peuple hospitalier. Ambiance. Ah bon? Les lots, tu as comme le Wakuluna. Comme au Katana Mitoua. Ni, tu as comme le Liana. Et Bandaki Wana. Les gens continuent. Et Bino Bendeko va Mampinga, Bino Bendeko va fonction publique, Bino Bendeko c'est là-bas, personne ne va miette. Bon, c'est normal. Quand tout ça, c'était préparer, il faut. Le père en fils. Bon, préparer, bon, c'est préparer. Ok, bon, tu as la barre dans le lycée. Ceux qui vont la mokate, ban na bino ba nyoko de bosso na même bino moko o ko famille sa polele ah ceux qui na fallait la bunda ceux qui na yeba que na sanga na ni to sala ne to kufa na nzala. Vous savez quoi pour votre information? Il va se kufa na nzala. Ba soda ba to aspirine soda kufi ba kundi ba teye. Mais soda wana a tellement qu'à péter va te souto ma face. A pour être manifesté. A pour être ba congolais ba za ko bundele ko le Congo yina ki bango. Pour te ya linga ki yi avant la fonction ba so mais à la fin de compte bande ko ba kufi bande ba ko kufaka na nzala na malnutrition. Mais il y a de protéger Tshisekedi.
il y a de protéger Félix Chilombo, il y a de protéger les députés, les sénateurs. Mais la famille est éloignée, il y a beaucoup de gens qui sont pour ma belle salarié. Oh, toloba kate biso toloba kana biso to te kana biso oyoki malamu oyoki te a bande ko kansike e ko zalali kamuso ka ndenge nini to ko tala ka ndenge nini bana na biso bana na bino bana na biso baza ko kola malamu na Kinshasa et que bana wana a veut dire bango ezali assuré parce que oui avec la banque vous allez assurer donc au moins que bana baso ko kola malamu éducation malamu ça na bango et là on a bana tona risque te tona biso bien bon pour de lobunda te ba beta na fimbo ba beta na lisasi na kufa te to va dans la biso nzambe ye moi ko sala nzamba ko sala oui ba sataniste ba oui ça va nzamba ko sala biso to sala biso ba sataniste to la sima ngomba zela nzambe ya bango biso kumtana mapoko tana misu tana makolo tika to la sabango ke nyo sila pona biso bango ba ne loko moko te. Voilà, mboka bazoba, mboka babolole, batiki mwana wana kuluna asa mwana sali le côté. Moi parler avec maman na kati na voiture, ba abe si voiture na ye comme ça. Ba to baza côté à la paix. Ba ko banga na bango, ko ba banga kama sas, ko ba banga na bango kaka ba tire caméra, bango ne soit filmer ba scène. Mboka bazoba. Mboka bazoba batiki tia bébé si a détruit voiture ya moto maman wana assurance en foot à et que dans zéro tia la fin de compte allez encourager moka après avec courage ya ko arracher ya ko beta ya ko binisa kita mwana wana monsieur ba était que protéger tikaye asali les gars batiki aké pa que continue ba les gars wana. Donc, on a une mentalité, comme je vous dis tout le temps, bandeko to aider bandeko na biso, to éduquer bana na biso. Mutu monga de parler na makamote, maman wana na mutuka. Est-ce que yeba ke ti na zo kenanga à l'aise wa? Nebe ke na kokuta na situation beauté, pays et ça na. Donc, c'est-à-dire que mutu monga de parler, on a ko le baka lelo bandeko, l'intérêt à biso nyonso, pays za diriger te, pouvoir na barabala. Bande koto travailler biso de ce longo bande koto sungana bande quelque chose bande ko la biso va terminer la katina est ba le biso ba waza lendo vrai to za awa et biso to lui que non il faut to luka ndenge nini to ko libérer mabele ko Congo alors et comme wana bande ko ba telengani moyen zate
Ah papa sala ndenge betana nokuna bandeko bakosuka biso te po toboyi gouvernement toboyi kokela pays moko voisin toboyi tokende kuna baide biso mais soki biso nyonso toyokani tosunga bandeko wana banda tobanda kobeta mbela awa bandeko boni batya bandeko boni basuka ke no papa sala atako tobalobaka ke owa motema mabe yoza mboli olia bandeko bakonyokomaka kuna baza koyede tozosala bavoyage na mbongo okende na bariske nyonso bomitolola bino ndenge nini tala bacomportement mpo na nini moto na moto égoïsme te nga nalelaka na nga kaka kose victimiser suka wapi patient insomnie mawa nzambe yakako nzambe Poutine yakako mais Poutine azotala avant Poutine intervenir na bamboka wana na Mali na Burkina Faso na Niger si azelaki bango moko bagir ya ko intervenir ndenge lelo bandeko na biso bawazalendo bazokobetaka mbela bandeko bosunga ta mai ya pamba soki olobi keno bopesa po ete basomo madeso wana obasali te balobi ata mai ya pamba bosunga bango nani asunga toana bamillion de congolais à gauche à droite nani bosunga bakolia mbongo yango te otya mbala boni balia lokuta motema mabe boza patali boza kolela puis bakosala kaka bolelaka kaka nzambe akomonisa yo pasi ti obana kolela kaka okende batension obelaka tension parce ke oya motema mabe batuti oyo babotela biso mboka na kati ya communauté na bango basangisaka mbongo mikolo nyonso te il faut tobotola mboka wana il faut tobotola yango me bazosangisa mbongo botya kuna totina association ekei botinda kuna ekei esala mosala me na biso toakolobaka toakotiaka banimero ya compte onaka deux personnes 3 personnes esuki wana nie Congo ya biso nyonso, Congo ya ngai moko te, Congo ya biso nyonso. Alors, toza ko continuer to tika pete biso to sala kakana o nyonso, ndenge nzamba za ko tida biso to sala pote to sunga mabele na ye, to défendre mabele na ye, to kenango tina suka. Alors, to kei na kati ya commune ya Njili. Na commune ya Njili, il y a une grande mafia, o eza koleka na kati na commune ya Njili. Na commune ya Njili babeke na terre Sainte Thérèse. Oyo ezali wana na kati na quartier sur un aussi bon excusez-moi na kati na Sainte-Thérèse. Alors lele wake kuna nzoka te ezalaki kop munene tilongolera kena era campagne akosaki bango alobi awa tokotonga stade munene awa stade tokotonga awa ekoede koto bato nyonso po te bakendaka na stade Martyr te Tata Raphaël te c'est normal. Bakomona nzoka te ezalaki cop lokuta eyaki cop na ye mpo akosa bakongo mpo ale bamona balibane baye balibane likambo ekomi balibane comment likambo ezalaki ya stade ekomi solo likambo ya balibane bolanda en image. When this move according to the national parti qui a peut-être quelque contestation, mais il n'y a pas de soi-disant. Nous sommes en Algérie, nous sommes en et dans ma conversation, le président de la République a promis que nous sommes dans le discours de la campagne de la ville de Sudé, donc ça, les stades vont venir à supermarché. Par exemple, le supermarché va participer à la place de Bélé. Place de ndio baitse hizo kuna sada mnene po Yesu pesa changu kama ndio kwa macha kuna na kamanyora na veme no tulimwe vitana imana ebeti awa hizo moko tukote sana sisimu tuna kwenda kwa supermarket bachwe majogo tole nyambo bachwe majogo ndio kwa shere tole mimi na supermarket tu moi na bizo na sasa direct para ndio kwa tala ndio supermarket président de la République papa na bizo kwa chibeto pour promettre bizo pour ça na bizo ça mwa mnene awa
moi il m'a trouvé marché et que la place de mission m'a continué nyonso m'a aimé ce que je m'a dit salama. Voilà la grande mafia, les accolés Karakatina, Kinshasa, voilà. Nous sommes nani la kati yemo petit lombo, ala kata kop wana, ala kata kop a teke bali pote bali ba pakistanais, ba indien, ba sala ba sipul marché, mosala ko maboko ezate, ba misala bazana misalate, bana ba salete, ba sipul marché o boza ko todi sala mboko bimba avec des produits empoisonnés en plus. Bana nchiri ya solo botelma bodimba salama ceux qui vont bana ko tumbaka ngobol tumbaka na batolo wana tiba kolemba wana de résistance ba bengi yango donc mo la kati la bino a passé message na bande comme susu alobake non to oyo eza grande mafia na niveau ya likolo donc bote bandeko ya bandeko baza bandeko na nchili botelisa bandeko bomisa bango ke non eloko wana tokondima ngo te ekoki koleka te po ete toyebi ke ezali la grande mafia oyo eza koleka na kati na présidence aza complice na kati na masolo yango. Alors voilà situation ndenge nini ezali tokei wapi tokei na kati na mboka Turquie na kati na Turquie eloko nini oyo ezali kosalema kuna nsoka te na kati na Turquie Erdogan akendaki na conférence moko babengisaki bango na kati na États-Unis baarrive kuna na kati na conférence na kati na États-Unis bandeko bolanda bakomi wana na cadre ya OTAN. Alors nani Erdogan a télé bien lobby à partir de maintenant, moi c'est fini, nous faire partie sous la OTAN. Allez, aboui na ya lobby non bon considérer ngai le sous-souté la carte na cop na bino ya grande mafia au boza ko sala. Pour nini 2 poids 2 mesures. Vous venez, vous demandez aux gens que ba wana bazana ba armement nucléaire. Bino ba no contrôler le sous ba quel pays ya Erdogan, ba bino aux autorités, aux permis au sabomé Israël azango ba pays oya bango moko bazango Erdogan non à partir du jour c'est fini a quitté la yé OTAN. Voilà, vous êtes informé que Erdogan a quitté OTAN donc Turquie ils ont fait partir dans OTAN discuté. Donc voilà, Erdogan a quitté OTAN. Alors wapi susu tokei na kati na makambo oyo na kanisi eningisi mokili mobimba tokeli likambo ya 5 vieux présidents. Banani wana présidents qui ont vieilli au pouvoir. Numéro 1. Teodoro Obiang Nguema. Teodoro Obiang Nguema est le président de la République de Guinée équatoriale. C'est un dictateur sanguinaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État contre son oncle et qu'il va finalement exécuter. Il dirige la Guinée équatoriale d'un bras de fer depuis le 3 août 1979 jusqu'à nos jours. Ce qui lui fait une durée de 45 ans au pouvoir. Âgé de 81 ans, il ne compte pas laisser le pouvoir maintenant. Numéro 2. Paul Biya. Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Il fait partie des dictateurs sanguinaires soutenus totalement par la France pour écraser sa propre population. Il est arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982 et il ne le quittera plus depuis ce jour. Ce qui lui fait un total de 42 ans au pouvoir. Wow. Il a installé un régime totalitaire basé sur la répression des opposants. Âgé de 91 ans, il ne compte toujours pas laisser le pouvoir. Numéro 3. Sassou Nguesso. Wow. Nguesso est le président de la République du Congo-Brazzaville. C'est également l'un des dictateurs sanguinaires soutenus absolument par la France pour massacrer sa propre population. Il a dirigé ce pays en 2 phases. Il a dirigé premièrement le Congo de 1979 à 1992. Il va revenir au pouvoir en 1997 suite à un coup d'État organisé et soutenu par la France de Jacques Chirac. Toujours. Depuis 1997, il ne quittera plus le pouvoir jusqu'à maintenant. Il fait déjà un total de 40 ans au pouvoir. Wow. Âgé de 80 ans, il ne rêve même pas de quitter le pouvoir actuellement. Numéro 4. Yoweri Museveni. Yoweri Museveni est le président de la République de l'Ouganda. C'est l'un des rares dictateurs sanguinaires anglophones sur le continent africain. Il dirige ce pays depuis 1986 jusqu'à nos jours. Ce qui lui fait un total de 38 ans au pouvoir.
Il est actuellement âgé de 79 ans, mais son rêve est de mourir au pouvoir. Numéro 5. Paul Kagame. Paul Kagame est le président de la République de Rwanda. C'est un dictateur sanguinaire, un génocidaire et criminel africain. C'est le plus grand criminel du XXIe siècle, totalement soutenu par l'Union européenne et l'OTAN. Malgré tous ses crimes, il est le meilleur ami des Occidentaux. Les démocrates. Il a eu la visite d'Emmanuel Macron qui s'est rendu en personne chez ce criminel. Les démocrates. Il a même des rendez-vous avec les Américains sur la même table. Les Américains ne se gênent pas d'être à la même table avec un tel criminel. Voilà. Il est également l'invité spécial du Premier ministre britannique qui ne ressent aucun remords en accueillant un tel sanguinaire. Il est soutenu par les Occidentaux, personne ne le critique malgré tous ses crimes. Personne ne le donne des leçons de démocratie et des droits de l'homme. Il est au contraire choyé comme un enfant gâté des Occidentaux. Voilà, toujours les intérêts. Alors, en écoutant tout ça, on va voir que ce sont des intérêts occidentaux. Et vous courez à ces gens, ils viennent vous donner des leçons de morale, ils viennent vous donner des leçons de la démocratie, comme quoi que non, il faut les élections. C'est du n'importe quoi. C'est ça. On va croire à ces gens. Il ne faut jamais croire à ces gens. Des hypocrites. Des hypocrites. Incroyable. C'est tout ça, ma président, et la France, et les États-Unis d'Amérique. Pour la il s'en fout de tout, à ma préféré que la population va souffrir, et alors, pour la bango, ils ont arrangé parce que le plus important que bango va malamu, le reste est à l'Ibangoté. Et voilà, c'est cette situation où ils ont na katina Afrique. Aujourd'hui, ils souffrent dans l'Afrique. Et tous ces sanguinaires s'en foutent de tout ça. Donc, pour la bango, est à l'Ibangoté. Alors, Bandeko, les grands dossiers, tout qui va te traverser la Katia France. Bolanda, Oyo, te Tchélibino, Oyo, Makamoussi, Ezakoleka. Hey, du verso. Du verso, to la kaki binoke, du verso, Mouana, et à Kokota na Mokili. Et de Kokota na Mokili, Oyo, Nyonso, Tako Lobaka, alors, Ezali, Komon, Samokili, qui a solo, Emmanuel Macron, Yemoko, et à l'équipe, la vitesse supérieure a craqué. Emmanuel Macron vient de tweeter sur X, vous savez, ex de Twitter, que Jean-Michel Trogneux, vous savez, il y a des rumeurs comme quoi Brigitte Macron est un homme, et ben il vient de le dire, il vient de le tweeter. Regardez le tweet d'Emmanuel Macron, c'était il y a quelques minutes. Voilà, c'est le vrai compte d'Emmanuel Macron. Mes chers compatriotes, de nombreuses rumeurs font état de la transidentité de Brigitte en responsabilité. Je vous confirme que Brigitte est bien un homme et s'appellerait Jean-Michel. Voilà, l'information, on va en parler. Eza ya koyinda na kazi bolandi yango bien eza ya koyinda moko a passé aux envers endémique oui azalaka de mobali kombo na ye Jean-Michel. Alors, dans ces cas-là, c'est sûr, bon, on s'en doutait. Emmanuel Macron est obligé de révéler cette information puisqu'aux États-Unis, ça a été révélé par une journaliste, une célèbre journaliste américaine. Ça fait des millions de vues cette vidéo, donc Emmanuel Macron ne pouvait plus se taire. Les rumeurs s'amplifient de partout, les gens de plus en plus en parlent. Donc Emmanuel Macron a décidé de révéler la véritable identité de Brigitte Macron ce soir. Ça risque de faire l'effet d'une bombe. Est-ce que ça aura des conséquences pour les Européennes ou pour les prochaines présidentielles? Je ne sais pas. En tout cas, Brigitte Macron s'appellerait Jean-Michel. Voilà ce qu'on peut dire ce soir. Ouais, moi, je suis sur le cul. Hein. Franchement, il y a des rumeurs, mais de là à penser que c'était vrai, c'est fou. Ça vient de tomber à l'instant, messieurs, dames. Emmanuel Macron vient de tweeter sur X, vous savez, ex Twitter. Voilà, mes chers amis, il y a solo, c'est ridicule de voir que voilà Emmanuel Macron a cause sa France pendant tout ce temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France? Ça, c'est la grande question que les gens se posent maintenant. Est-ce que Emmanuel Macron a démissionné? Ça, c'est la grande question que les gens vont se poser parce que là, on a la confusion. Emmanuel Macron ne s'attendait pas aujourd'hui. Voilà,
situation oyo ekomeli Emmanuel Macron oyo andimaki teke situation wana ekobima na mokolo na lelo. Eza ya pasi, eza ya mawa ya komona ke secret nyonso ya oba kobele na kombo ya Emmanuel Macron na Brigitte makambo nyonso oyo tolobaki hier oyo ezalaki na badoute et puis c'est fini, il n'y a plus de doute et c'est confirmé que Brigitte azalaka ne mobali. Voilà ndenge nini mokili ezali ko bouger autrement oyo bandeko ebele bayeba kite. Alors tokei nanu na kati na makambo ezoleka na kati na Ukraine, na kati na Ukraine dossier ezali. Bonsoir. Alors, dans le contexte de ces déclarations d'Emmanuel Macron, mais encore, on vient de l'entendre, de l'ambassadeur américain en Pologne, qui parle de 10 000 militaires américains sur le sol polonais, d'après vous, l'Occident se prépare-t-il sérieusement à un scénario d'intervention? Non. Je ne le pense pas du tout. Je crois qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe aux États-Unis. Déjà, la campagne électorale s'annonce difficile pour les démocrates. D'ici l'élection de novembre et la prise de fonction de janvier 2025, il n'y aura pas de nouvelle aide à l'Ukraine. Les républicains s'y opposent, le président Trump, puis il a été président, le refuse, donc les républicains ne voteront pas. Il n'y aura pas de nouvelle aide américaine à l'Ukraine. Madame Nuland est partie, remplacée par un secrétaire adjoint qui est plutôt tourné vers la Chine, donc je pense que les Américains et la presse démocrate, Washington Post, New York Times, montrent bien que... Voilà la situation en Ukraine. Alors il faut déjà que talaka angle wana que regarder dans le rétroviseur pour voir que c'est la situation oyo ekoleka na kati na mabele kolo Congo. Na kati na Rwanda, situation wana, il faut s'attendre nango ke ekozala ndenge wana. Et aujourd'hui en ces terres, toujours le Belabino, ba regard nyonso après l'échec ya Ukraine. O salami na kati na Ukraine, ba bi ke c'est fini pour la Ukraine, et zo senga na bango, ba sala nini, ba sala ba kile arrière, ba luka côté nini oyo ba ko ki ko bomba na. Et là où il faut se cacher, ba trouver pour na bango izali Rwanda. Rwanda, terrain Afrique, où na belé ya babantu, oyo ba komona ke où il y a trop des idiots, trop de borolés, oh des ils ne comprennent rien. Pour la ligne base en otage, parce que ma monique partout au monde, ils sont chassés. Ils sont chassés partout au monde et il reste seulement des terres chez nous. Des terres chez nous, comme on a na Congo Brazzaville. Kuna to komona Congo Brazzaville, Rwanda akeko joma belé na face ya Maluku. Maluku l'autre côté na Congo Brazzaville, Maluku de l'autre côté Congo Kinshasa et Talani. Azi position wana pona nini bonutuna pona nini. Et to moni Angola pe epesi Rwanda mabele. Tina to bisa bino ba de comment faut rater bino ba bantu. Vous êtes distrait là. Congo Brazzaville cède. Don de terre au Rwanda. Rwanda a cédé à Peseba Mabele. Ce qui est plus de 980 hectares, Oyo a cédé. Alors, Angola aussi de même. Angola aussi a Peseba Nani Lorenzo a Peseba Bele Angola na Rwanda. Rwanda peut s'installer vers Kayemba, kuna entre Bandunduna Kasai. Basio abele na Angola apesi bango na frontière mabele pour nani kuna bapesi bango na frontière awa apesi ba front na Angola apesi bango na frontière na est ya Congo kuna basio kuna frontière pe eza ko fongwama bako kota ndenge balingi bako mona ke lolo eza ko salama donc bali baso biso aneto boza ko mona makambo eza ko ya distraction et des pasteurs et des évêques et des prophètes. Tout dans la distraction. Pourquoi? Il suit l'argent. L'argent.
voilà motema mabe lelo toza na problème batako défendre Congo bazate FARDC mapinga ekolo Congo oyo esenge ba défendre mabele ekolo Congo bango balobi babumba na nzala botina biso mbongo so botina biso mbongo to défendre mabele ekolo Congo ye moko mwana ne asraki ndumba mwasi na asraki ndumba ye wana avale na sianji tali dame akozelaka mwana ke asraki ndumba po ela e Thompson asomele banki po amela soda biso moete tele soki botilikala miyibi bescro bafakwa azomitongela lilita ye moko esika za wana dans notre temps encercler bango batuti baza partout na ville ya Kinshasa bakoti partout mais ya bosenga mbongo te biso so botili mbongo na ba master toko telema tosala bandeko totinda ba Robert Bescroca biso plus de 15 000 balles ba secret totinda ke plus de 15 000 dollars Robert azalaki wana nani Mobembe ndeko na biso Mobembe donc babembe bandeko na biso babembe bokeba kombo ezokende mabe babembe très bembe toke kuna nini na kuna na Syria ya Kivu okoka bate beli Bescroca biso ngayo okolobela bino ngayo yo oyo Bescroca nga mbongo babeta ba oyo ke donc bokepena na bato 58 000 frappe junior a frappé yango a frappé sikoyo tosala ndenge nini mais tolobaki toyaki na mundele po ete tobongisa terrain po ete toya na biloko oyo bana kokita bafrappe esili te bo bandeko likambo te wana tutie na mopanzi boya nini tinda mbo papa sayala toza wa biso toza kozela kuna be biso toza kozela ndenge ni biso toyete tinda 5800 Tiba secret de obimela bino boye esenge boye ba ko ba mingo ba bozo bolia so ba pesi mbo ba olia na bango to sala wana tebisa bino to bi fa secret de l'autre na Kigoma bo vandi na Kigoma ale tinda mbongo ale nani moi de temps ba ko monsieur Zate mais un jour to tangre bino ba ko mo do so wana un jour to ko binisa ba ko mo nyo so na pasta bo kamo to kanga ba mingi Tinambo, délégation, 15 personnes à Kigoma. Il faut des hôtels, il faut hôtels. Allez, hôtel, vos hôtels, vos chambres, séjour combien? Il faut foutre. Faut foutre. Bon, on a hôtel, allez, tokolia komela nana kopesa biso kaka. Allez, tobani côté lokola évangéliste. Bandeko tabula ngomoni vous combien des années ensemble vous voyez plus de 20 ans vous vous tirez ensemble vous pour vous ensemble vous avez que vous en devenir na teya ba ndeko na nga na teya lokola professeur papa sayala makambo binene bombela biso eza boye te biso to la solution intellectuel bini wana to la solution to kutana ba chef ba mwani kuna ba mwa ba lobaki ndeko to kede kuna bo sebo jila papa wana patina pesa biso mbongo poto sala ba cérémonie wana mususu alobi général Lewis abimi cordon ngai na la solution na plus de 27 généraux ce que vous pensez enveloppe nanga ngala okele kuna to sombi mama deso be ba deso wana yebeta ka toto na sombi yango to kei to sali musala e bo to ko so ba moeto zo ka mo biloko wana ngeli pote yango le ko permettre to pese ba garantie na ba to ba zo zela ke bo so to zu ba pese ba fone biso biloko enveloppe. Allez, Ntabasobama, biloko ya mi kolonioso, très bien. Enveloppe. Allez, bokele les bateaux, Katissa. Bandeko, quelques heures après. Allô, oui, bonjour, papa Sala. Bateau, yaki kuna, bayawat, basala fête yawat. Awa pena fête na fête mbongo pesi bango awa fête na ba awa.
Non, c'est pas ça va pas là. Ah bon? Tu peux se voir pour ça la fête. La baraka. Na Uvira. Tu vas na Uvira wa fête. Ah bon? Na la lipongi. Tu mets dans les solos. Vous comprenez, on va dire. Si nous avons on travaille, tu lâches péter. Tu continues à péter. Tu vas continuer. Tu kendaka. Tu kontaka. Tu salamoussala. Nzambasuka. Voilà, matondo pa ila bino ba dekono sota ko lobaka wana po epia solo makambo za ko lekaka na mabele na biso esenga na biso mokonde totane tuko bunda nango poso to teto bumbi nango te ekozala mabe mingi. Alors tokina no pote ya solo ezoko ya mabe na kati na nini ekolo Congo ba presse nyonso za ko yinda dossier ya Michel. Un débat dans les médias et sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'on sait. Candace Owens, une ardente partisane de Donald Trump, alimente cette théorie en affirmant que Brigitte Macron aurait été autrefois un homme nommé Jean-Michel. Voilà, le lot, ils ont confirmé, ils ont dit, doute, le lot nyonso, ils ont confirmé, Emmanuel Macron a évité par quel pied danser, et puis, moyen se défendre dans l'eau, ils ont tous évité, Motowana, Azali, Mobali, Azaraka, moi cité. Toké le sous-ouab, toké la katina, Namboka, toujours la katina, Ukraine, Makamuza, qu'on est la katina. Et on est la katina, La pénale a été ouverte à l'encontre de responsables des États-Unis et de l'OTAN. Notre reporter Igor Kourachenko nous en dit plus. C'est un cas vraiment exceptionnel. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie vient d'ouvrir un cas pénal contre les responsables des États-Unis, mais également ceux de l'OTAN, financement du terrorisme. Il s'agit d'une accusation vraiment très lourde. Je vous propose donc officielle de la porte-parole du comité d'enquête de la Fédération de Russie. Écoutez. Il a été établi que des moyens financiers virés par l'intermédiaire d'organisations commerciales, notamment la société pétrolière et gazière Burisma Holdings, opérant en Ukraine, ont été utilisés ces dernières années pour effectuer des attentats à la Fédération de Russie comme à l'étranger, en vue d'éliminer des personnalités politiques et publiques éminentes et de causer des dommages économiques. Alors, comment s'effectue le financement du terrorisme? L'élément clé ici, l'entreprise ukrainienne Burisma, un nom très connu pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la politique ukrainienne, mais également américaine. Selon les données provisoires, eh bien, l'un des sponsors des activités terroristes, Nikolai Zlochevsky, partenaire commercial de Joe Biden, est également propriétaire de cette entreprise. Mais je pense que dans les jours ou semaines à suivre, nous allons apprendre beaucoup plus de détails. Mais maintenant, je voudrais dire quelques mots sur cette entreprise elle-même, car sa réputation était entachée par un scandale de corruption. En 2020, la publication de New York Post affirmait que le président actuel des États-Unis faisait du lobbying pour les intérêts de son fils, Hunter Biden. Il dirigeait à l'époque cette entreprise. Le procureur général ukrainien qui avait initié l'enquête a été limogé. Comme il s'est avéré plus tard, c'était le résultat du chantage, le limogeage contre une enveloppe d'1 milliard de dollars. C'est du moins ce qui suit de la déclaration de Viktor Shokin, le procureur général ukrainien de l'époque. Ils ont touché des pots de vin. Le fait que Joe Biden ait donné 1 milliard de dollars en échange de mon renvoi pour me limoger, n'est-ce pas en soi un cas de corruption? Voilà, bandeko wapi mokili ya kokende wapi baoyo bayaki na baleson ya démocratie oyo mokili mobimake baza capable ya koluka solution mpo ete basauve mabele ya monde e lelo tobali komona ke bato wana nde bango bato baza bapremier ya kocréer des ordres lelo na kati na mokili. Alors il faut bato bapesa bango encore confiance mpo ete lelo badétruire mokili ya solo eza ya pasi tokende bamboka na bango eloko nene ya koleka. Voilà ndenge bakomisi mokili. Voilà ndenge bakomisi mokili na Nzambe. Voilà makambo ndenge bandeko bakomi na kati na mokili. Pasi eleki.
bato babitikela kati na badro banani bakomisi mokili boye banani bakomisi mokili boye voilà la kati des États-Unis d'Amérique oyo kala na sango ke bato baza bato baza kokosa bino na kati na Afrique bakondimaka bango tala ndenge bato bakovivre na kati na États-Unis d'Amérique. Voilà bandeko ezosenga biso moko toyeba ke ya solo makambo eza koleka na kati na mokili biso nde esenge na biso toboya koyeba kolanda makambo nyonso oyo eza koleka na kati na mokili oyo baza kokosa biso baye na makambo mabe nyonso na kati na mokili eza maboko na bango alors toboya kolanda bango. Voilà bandeko ya solo ke toyaki wana po ete toinforme bino tobosani komisa bino ke ya solo na oyo ya Jean-Pierre Bemba tobeleka bino na mokuse oyo na molai esengi toyebisa bino ke ya solo Jean-Pierre Bemba azali impliqué na kati ya détournement monene ya bafond alloué à l'achat d'armement. Jean-Pierre Bemba comment akotaki na kati na mafia wana po ete ayiba mbongo oyo ya l'État oyo esengeli ekende somba minduki na po ekende kobunda bitumba na est ya Congo. Alors plusieurs millions oyo détourné na bato na ye. Alors pour quelle raison Jean-Pierre détourné mbongo wana po ye azali ministre ya défense, ministre ya finance te po ete aloba ye ministre ya défense ke non nalingi bopesanga mbongo bon ministre ya finance aboyi kobimisa mbongo ebongo balobaka détourné nzoka te bafongola ligne ya crédit epai ya présidence directe po ke beau-frère ya Jean beau-frère ya Félix Tshilombo apesa ye autorisation donc c'est que budget oyo ya armée eza directement ezolongwa na banque centrale. Jean-Pierre Bemba ye moko au cas de besoin akei ye moko kosala isi mbongo nzoka. Qu'est-ce qui se passe? Abimisaka mbongo Jean-Pierre Bemba azwaka mbongo koba million plus de 900 millions de dollars oyo Jean-Pierre Bemba abimisi po ete ekende somba nduki mais ndoki esomba miti apesa bango mouf akendaki na Russie maleleki boyokaki yango akendaki na Russie nzoka ta ba mouf abeta baturu wana asomba eloko te. Eloko nini ebombani wana bolanda biso très bien. Eloko ebombani wana faute nyonso ezali ya Félix. Félix azana pour Félix ana contrôle ya rien. Jean-Pierre Bemba kali comme beau-frère d'ailleurs à sa qui n'a fait Tshilombo dans la poto d'ailleurs basalaki na ye. Alors il on est dans le cas Jean-Pierre Bemba Rwanda na Uganda bato babendemi ya Congo bango wana. Alors Museveni a contrôlé Jean-Pierre Bemba na A à Z. Alors Jean-Pierre Bemba mutakene ko le plan Museveni ke ba pesa ye défense. Alors Museveni na Kagame basololi babi non pesa défense et pas il y a Jean-Pierre Bemba. Bandeko ban Équateur là très bien. Donc Kagame na Museveni ba bengi ka Félix non pesa défense et pas il y a Jean-Pierre Bemba, pas quelqu'un d'autre. Pour la dire. Nzoka te ezalaki complot babi que Jean-Pierre Bemba obéir na ba ordre. Il y a Museveni à contraire parce qu'il peut monter en pistolet pour ba nommer. Alors, Museveni montaza pour créer problème. Museveni a eu Jean-Pierre Bemba. Comme sommes au qui mon côté. Ce que sommes quoi que ce soit au moins, Zoyango, il peut les canaux à Pananga en Ouganda. Ngana pour vérifier avec le Congo. Parce que mettre d'accord avec Jean-Pierre Bemba. Donc, Jean-Pierre Bemba a banni leur manœuvre et ils ont les cas par Ouganda a bloqué. Après, Jean-Pierre Museveni a réussi Kagame prend Museveni a réussi Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba n'achète plus rien. Prend cet argent-là, sur au lia. Voilà, et puis Jean-Pierre Bemba Moutou Makassi.
et Jean-Pierre Bemba comme ça bon wana toko déjà à sa jet privé naïe Jean-Pierre Bemba a déjà un jet privé naïe mon hélicoptère des trucs comme ça auto quand l'hélicoptère est armé nous avons des alliés il y a Jean-Pierre Bemba pas naïe Jean-Pierre Bemba le bureau alors remplacer l'hélicoptère naïe Oyo Hippolyte Kanambe Joseph Kabila à Bomaki dans la résidence naïe a remplacé l'hélicoptère et jet privé en Bongo Oyo et Sengeli et Somba Minduki. Nzokate mutapekisha so Minduki tezali Museveni po c'est tout à fait normal et Museveni a dit que Jean-Pierre Bemba Somba Minduki pour être appelé à la FARDC et que le Bundisa Museveni to peut que le Bundisa Kagame. Et ça impossible voilà et ça la mindenge wana Jean-Pierre Bemba a sommé le côté bon nyonso tout na mon Jean-Pierre Bemba. Voilà la situation où ils allaient connecter. Alors, Jean-Pierre Bemba a salé à voter pour appeler cet avantage dans l'année M23, na AFC, na ba force, na ba wana nyoso ba ADF dalou, nyoso wana, ya wana, donc tout le monde jamais beau compter sur l'armée ou à Benga FARDC. Donc, passer ce message à tous les amis pour nous savoir que ça ne sert à rien. Au bon moment, on a des fêtes où on est à FARDC, na Katina front, et c'est exactement les alliés plan. Oyo agenda oyo ba pesa ki Jean-Pierre Bemba et Sengeli Zanandenge wana afofu ko pesa bango ko doter bango te ba armement ko pesa bango eloko moko te voilà nyonso Jean-Pierre Bemba azali kolia yango donc Félix aussi comme il n'a pas le pouvoir sur Jean-Pierre Bemba a obligé d'observer moyen sera autrement exact. Voilà la situation. Alors Toki na Katina Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé na Katina na commémoration il y a face au tout va s'arrêter dans Katina Kigali ba sangisi ba force nyonso o ya occidentaux ba kedeki ba zaraki kuna alors ba membre ya SADC ba zaraki kuna représenté par nani chef de délégation ya SADC zaraki o ba kobenga Ramaphosa président ya Afrique du Sud azaraki wana comme responsable topé chef de mission ya SADC auprès à Komakona et Komakona va PCP SADC parole SADC à l'objet de Ramaphosa à l'objet oui nous sommes là à l'objet bien voilà Ramaphosa à l'objet nous voulons la paix dans l'est de la République démocratique du Congo soit par le respect des accords de Nairobi et Luanda entre guillemets, retrait donc à Sénina Bango, retrait, il y a RDF et M23 sur le sol Congo. Donc, Nani, c'est Ramaphosa, à Sénina Kagame, retrait, il y a ma force naïe pour respecter l'accord au Basinaki dans Rwanda, dans Nairobi. Alors, à Sénipé cantonnement, désarmement, soi-disant, ce qui a bouilli en haut, ou soit qui n'est pas la guerre. Donc, wana épémé na monoko ya nani na monoko ya Ramaphosa Afrique du Sud tout le monde qui a votre catégorie qui est là qui et l'autre sous le nzokate voilà les grands secrets épémés que Ramaphosa kene ko na poété la qualité pour comprendre que grand prêtre Moutati Dakiye a qui doit alerter par donc il faut s'attendre que les colonisations ya situation et que ça la benda bika na katina ba soda ou ya SADC au bazana katina na katina est ya Congo face na basoda o ya OTAN o nyonso ya M23 na banani ezali basoda ya OTAN alors OTAN a bimisi mbongo ya débloqué plus de 400 millions pour que ya soro ba meka ko maintenir KO na katina ko le Congo mais nyonso wana mpona ko remplacer échec na bango oyo bazozwa na katina Ukraine mpona bango terrain bako perdre te ezali mabele ko le Congo alors biso moko qu'est-ce que nous pensons par rapport à ça? On pense quoi? On raisonne quoi? On réfléchit quoi? C'est à nous maintenant de savoir que ma belle, après tout, ma belle est à biso na bino, toujours le bani. Non, on va aller le son là. Mais non, on va aller le bani qui va couper sa bamba armemate. Va couper Félix, tu mets au banat, la couper sa bamba, tu vois, qui va faire nous utiliser, va comme cher à canon, ni tout le baki. Mais si quoi, bana maman, bah, on va aller, va comprendre que ah, alingo utiliser comme cher à canon, si quoi, baza pena, bah lui toujours bunda.
tokobunda na bango nyonso bakobundaka bazosala kaka barécupere baarme na maboko ya M23 oyo baza korécupere arme mpa na bango mais bazosenga nde soutien ya biso. Donc chacun de nous a sa effort de soutenir un des biso oyo baza na kati ya front. Sur les Congolais, nous avons droit à se défendre. Mabele eza biso prend le droit de se défendre parce que banguna va côté de biso. Voilà, c'est bien clair, c'est compris de tout le monde. Essayer de biso nyonso to travailler na yango. Voilà, bandeko bana sur le Congo le nek biso bande bandeltina. Tango yo matondo la bino nyonso, matondo bo nyonso ba nek biso, matondo ba ko ba soutenir la chaîne na biso, ma espérance que monde avec la biso wana, papa na biso Willy lo sako matondo pa ina yo, ma espérance na papa Willy, lo sako matondo pa na yo mama na biso wana lo sakeno, lo sako matondo pa na yo papa na biso Mbuta MKN, lo sako matondo pa ina yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na Katina Dallas. Le sako mato de panayo tonton Lema pour sanité. Le sako mato de panayo papa na biso Makangu, papa na biso Francis Todi pour sanité, papa na biso Emmanuel Yeko pour sanité, papa na biso Michael Mukobo. Le sako mato de panayo tobo sanité bandeko na biso banso oyo ya solo ke baza ya biso babosa na biso te tobo tomonaki mama na biso Fatuma Banza azaki na biso wana le sako matondo epa na yo mama Fatuma Banza na maso boza ko sala po na chaîne na biso mama tete mama ramena sur le peuple Congo le sako pe matondo epa na yo mama tobo sanité papa na biso Benjamin na katina États-Unis d'Amérique ya solo zaba pambola moko na kati bino tokutani mukula lobi tobi bongo ingeta ibobo ibo